Fumu Bonjour Sedi Salukia Kou Congo Kadiani Foko Kimfamfa ki pinga pinga Salukia Oketibuta Nandu Bonjour Sila Dio Longela Dio Bo Congo di Fidi Congo di Fatikane Congo Diele Kundi Balufwa Kantim Fulukulu Kubafwa Tumwene Yo Idina Monete Po Mantaliseno Fumame Nempolo Binzangi Tomba Ngudame Wiru Mumdila Kisira Nangobi si Congo kanti same Wilu Mumdila Alumbu Congo Idina Monekibeni Imwe Kisira Lumbu Congo Mumdila Kati bambula moyo bonso siluza ti lungana ibeno la kamba defo Luisa kwa mono longa bantu babo munzanya ndio kwa nzebiko kantu wasonga defo makesa babuda Congo lunda nkunga wowo kuntwala lula zaba ntangu yoko lukeleko sumwene nkunga wowo malungene manyogo babela Congo radio nyonga ilonga kaka kwekena bakatele wabukaka wiki Muyenge Malongo Oyambakale Tukumalongo Oyambakale Tukumalongo Oyambakale Tukumalongo Oyambakale Tukumalongo The place of the Nampo is right behind Là, nous sommes dans la résidence du président Néwana Semi, où le président du CNSA est venu personnellement l'accompagner.
Bon, bandeko, toyokana biso toyaki toye lelo po te toya kotika mbuta mutu na mabele na ye. Boyebi bino nyonso programme oyo bakundi ya sika balobaki ke il faut bana ya Congo baya to sangana po te totonga ekulu na cadre wana Ndembola Matadi oyo aza président ya République ya sika asali maso po te na apesanga makasi ya kosala ete mwana mboko oyo tosala maso esika ya azalaki na espace entre ciel et terre tokisisa ye na ase po azonga na ndako na ye. Kobete maboko. Donc, awa ndinga azongi kimia ifo ezala. Ye ifo afanda na ndako na ye calmement. Muta ifo ya kotungisa awa te parce que awa eze pa na ye kimia ezali. Likambo ya muta abanga ezala te. Bino pe bokota na losambo na bino calmement po likambo ya losambo bakokopa kisa mutu. Mobulu te ata muta atumuli bino bosala eloko te bo informer biso to yebindeke tokosala. Voilà sikoyo oyo ngai musala na chebi iye na maboko na bino. Bino sikoyo bobatela ye. Voilà. Toyokani ye?
nasepeli mingi nkaka na biso aye tika bana na kimia tika tosala losambo na biso nasepeli makasi nkaka na biso aye Etikana muna vita iwasila vita kulu sumu kongo jantimba Sikimisa kimana babotono Wita tata kwa tulendo Kumini wa koko Figulu mudia mudiaku Gati mwezo mudia Forsi hapo ya Mungu Rima tuko Jola Menisa kumbuka bingi kanzi menisa beto tukanika kofa beto di bahalo muna bingi ngongo mulwa kwa mtabeto kwa bungi tata sita omuru bana Goshanketo Rima tukujo Zola Ngeta Mukongo akoki kozala lisusu porteur de malade te Rima tukujo Zola Nakanguto abu Mukila mukikebo Ebisimisa moja Etukaya Bende ndamu wende Etukaya Baka mongo D'abord, je suis très content parce que du moins, je peux que remercier d'abord Joseph Kabila parce qu'il a redit son frère à son frère. Voilà, à chaud. Hein? Je suis le directeur du bureau politique.
laisser là qu'il faut. Oh tiens, nous là, ils ont Je peux que remercier le président qui nous a accompagnés et qui a fait tout ce qu'il fallait pour que Mubali Nanga Zonga Nanda Koyo. Hein? Bafingi Piso Mingi, Bafingi Mingi Memena. Merci beaucoup. Hein? Oui. Non, je remercie le président du CNSA parce que, du moins, il m'a accompagné à toutes ces démarches jusqu'au boutissement. C'est grâce à lui où aujourd'hui, que Moubali Nangaï, mon mari est rentré. Parce que lui, on m'a trop injurié, j'ai vendu mon ensemi par mon ami camarade Joseph Kabila. Aujourd'hui, il est là. Ok, félicitations. Vous pouvez vous présenter? Dans quelques jours, tu vas voir que ça va changer. Et là, à l'extérieur, la population est en train d'attendre saluer le président. Attendez. Allô?
toyokana. Toyokana. Bandeko toyokana. C'est avec la lumière. Parce que c'est les quartiers, il n'y a pas seulement le manque. Alors, comme c'est les quartiers, nous sommes obligés de parler en lingala pour que tout le monde puisse écouter. C'est ça. Je pense qu'on peut vous passer la parole pour que vous puissiez dire quelque chose Bon, Toyokana. Toyokana. Voilà. Mutamutu mwanasemi azonge epa na ye. Oyo ezali ba décision ya mbola matadi ya ekolo. Ndenge alobaki qu'il faut bana nyonso ya Congo baya pote totonga mboka na biso. Yango ndenge azongi boye aye pote totonga ekolo na biso. Il faut tosala yango na kimia ete droit de l'homme ezala respecté na mboka na biso. Lelo biso toyaki pote totika ye na ndako na ye. Sikoyo totike na maboko na binyo boyeba ete mokonzi ya mboka aza kolanda dossier oyo de très près pote respect ezala ya droit de l'homme respect ya citoyen nyonso ezala respect pe ya mwanasemi ezala. Merci mingi. Toye nalibaki nalala awa parce que nakanisaki ke place ya kolala ezali mais tokoti na salon tokoti na chambre à coucher misala esilite. Alors je ne peux pas vivre dans des conditions comme ça. Donc j'ai soumis le problème au président. Pour éviter ce qu'on va faire, est-ce que je me retire encore et puis pas continuer à construire tant que ça va être c'est le président qui va décider. Parce que ton côté non, c'est une cochonnerie. Donc voilà. Bon, de toute façon, on va régler ça. Je crois que c'est vrai. Il faut aller dans la condition où nous avons. Mais oui, wana, nous avons bon gisango sikoyo. À niveau place Nazaleli, il y a un cadre full, na zana cadre full wa donc na ko bien te. Zana cadre na Malibanda. Bonnet.
Moi, j'ai compris dans le jury avant que une chose voilà, Je crois que les propositions nous font ça. Vous arrêtez là-bas. Donc, la cérémonie est en le
Yo,
archive. Tu reproduis ça, non? Oui. Tu reproduis ça. Bon. Tu as tiré les doigts, tiens, vois ça. Tiens mon WhatsApp, non? Si, si, je te le donne. Bon, à tout à l'heure. Madame George professionnel. On a fait ici, garde-toi dans la porte,